Mbote bandeko balandi biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV Mona Congo oyo toyelaka bino makambo ya kitoko pe ya elengi oyo ezalaka toujours édifiant oyo esalaka ke yo na ngai oyoka nini toyeli bino ya malamu. Bandeko balandi tosali mikolo minei kobanda mokolo ya jeudi. Je pense bozomona biso en ligne te, bozomona biso pete toza kotia ba vidéo tozoki accident moko monene mbele koyokaki sango moko ya mabe me nzambe oyo tobondelaka butu moi, nzambe oyo ya bana ozana, nzambe oyo tolobaka ke ye azali ebandeli alpha pe omega, azali toujours kozala na biso. Bandeko lisitwale oyo ezali ke kobanda jeudi toutaki kosala ba émission ndenge tokendaka kosala mpona koédifier toujours peuple de Dieu. Alors tozali na baprophète basali ya nzambe po Ediba TV eza na bakandole nango ebele. Quand je dis kandole eza na bandenge ya baémission ebele, toza na balisitwale boye rencontre, toza mpe na bato oyo bazwya na plateau baye tovandi tobeti lisolo na bango, toza na yango, toza na bato forme ebele oyo tozosalela, toza na Ediba TV Mwana Congo, toza na Ediba TV Mwana Mboka. Mokolo yango toyambaki bato ebele na plateau, ezalaki première jour na biso toyambaki bato na baartiste musicien ya mboko bakongolais ya mboko bavandaka awa basalaka bamiziki bamarke ebele. Kosilisa tosilisi mosala tobandaka yango de 10h ti toyokoma na 18h tosilisi mosala. Bandeko bamisusu bakoti na mituka na bango bakei, biso totikalaki comme tozali bakolo chaîne, il faut kokangisa biloko nyonso bongo tosimba nzela tokende na ndako. Nde na moment wana toyokozwa attaque ndeko Djino le caméraman oyo boyebi bino nyonso nabelelaka ntango nyonso kamera eyebi ye pa yebi kamera malamu. Na travaillaka na ye wuta na banda chaîne oyo nde moto azwaki likama. Azwi likama ndenge nini tosilisi ba émission ngai na request tobenga yango kobenga mituka, kobenga taxi, bamboka oyo basalaka ba request bayebi ndenge esepasaka. Nabengi taxi eya kozwanga, tosalaki soki eki kozwanga nakokoma mpa na nga nde na korequest mpe mpo na ye ndeko Djino veuillez m'excuser, nde na korequest mpo na ndeko Djino. Bandeko balandi chose grave na request ya ngai. Je suis arrivé chez moi à 19h15 minutes, pratiquement 15 minutes, 16 minutes. Je suis arrivé à la maison. Alors, naye kotinda mutuka po batikalaki mibale Djino na ndeko mosusu totravaillaka na ye na kombo ya Alpha, azali pe caméraman, majouaka mpe bamisala mingi na technique toujours. Aza pe moto atravaille na so na 3-4 émissions nde natindaki ba request mutuka na request mutuka mpona bango batika oyo mpa na ye batika pe oyo na ndako na ye. Me ndeko Alpha ye azali na nzela mosusu amataki kaka na mutuka wana makitaki na nzela. Djino nde akei na mutuka ti epai na ye. Bato bavandaka na Afrique du Sud koyoka Djino azali na observatrice, topesi adresse aza na observatrice tozokende vers Bruma kote ya bakartier ya bachinois nde kote Djino ye avandaka. Bato bayoki nde natangi ko bakartier wana bakoyeba ezali baarea moko tobengi yango bakartier moko mpe quiet, c'est-à-dire que ezali vraiment na bato te ezaka kimia. Alors kokoma bakomi liboso ya lopango na ye nde mutuka egari, taximan atelemi po Djino akitisa biloko na ye abandi kokitisa baoutillage nyonso ya mosala
basaka bakamera oyo eza na balaptop bamoni mutuka moko elekani bango eza na nzela mutuka elekani me koleka ya mutuka elekaki te ekei te epai ekei nde kobaluka liboso mpo eya kozonga eya nde kosala bango attaque. C'était à 19h47 minutes. Mandeko, Belelelo Bonga Boyoka, na kati ya chaîne na bino Ediba TV, tout ça n'a pas problème. Mosusu Nzambe oyo, tout bondelaka. Nzambe ya bana ozana. Ndeko Dino azana bomoi, malgré tout bazui ofa bazwa, bazui. Pour bakati biso mabokote. Ma pesi sone makasi. Na ba fidèle na biso balingaka Ediba TV baglembate pour nous soutenir œuvre na bango pe na ba membre oyo à l'ombre o balaka ki biso ototanga ba kombote boyoka somité ofungola mitema pour nous soutenir œuvre ya mwana na bino ya leki na bino ya yaya na bino oyo pesa ka bino masolo kitoko masolo oyo legisaka yo oyebi yo moko epai ozali obengaka nga papa edi masolo na yo elendisaka biso masolo na yo ezali yeso na koti ndako ya nzambe nalalaki mwa moke nanimbaki me papa edi nayokaka masese wana nayokaka masolo wana eteyaka nga yango toyei koyebisa yo ndeko fungola motema mpona kosunga ya bino chaîne oyo oyemelaka bino masolo kitoko na kati ya émission tosolola yango bosunga yango po te mosala ezonga bakamera oyo kutu deja chaîne oyo eluwaka babotoli yango lisusu bazwi yango alors biso sikoyo totikali na lisusu nakokaka na nzela ya kolue epai mosusu estce tokozwa bakalite wana c'est ça le problème bandeko bosunga œuvre de Dieu oyo nzambe akozongisela yo mingi koleka yo moto mesana kosunga œuvre de Dieu kohésite te kosunga chaîne na zela ya kosunga chaîne ya papa edi okozwa mapamboli ebele soko bimisaki 1 okozwa 2 nzambe amona yo tozwa spot publicitaire oyo ebongo tozonga na kati ya lisolo oyo papa edi ayeli bino na événement oyo elekeli biso oyo yango nayebisa bino ke bahistoire nayaka nango ezalaka toujours vrai lokola film toleka Michel Amwanda, Pasteur Stani, Maman Michel Amwanda, bonjour à tous nos partenaires. Comment ils kotanga bakongo bakusi balingi te mebino moko boye tolingi topambola nzambe toyebisa nzambe alola mpona makambo osali mpona journée ya lelo bomoni bafoto bomoni bavideo nasali eloko na bamama nyonso basere na nga baleki na nga bayaya na nga nyonso totravaye na bango na ntongo ya lelo nzambe apambola bino esika euti ozobalisa ebele mpo na ndenge olobaki olingi enveloppe na bamama nyonso batravaye basere na nga nyonso batravaye bazoma enveloppe moko na mosala basali mosala nzambe eza bamama ya fondation eza na fin de l'année bazomerite mwa koka ekosala mwa bien yango nalingi oyebi chez nous c'est la transparence tolingaka nsima mokongo te tomonaki te nalingi video ekomela bino nzambe ya lola apambola bino mosala tozosala eza ya nzambe bapartenaire na biso nyonso ozomona mosala bosali bongo na bino boteki maboko na bino na bapoche ba $10 na bino ba $15 na bino ba $50 ba $100 na bino esali ebele esali eleti bamama veu oteli bango transport banetike balie bamama basali mosala bazokale nzambe apambola bino fondatrice ndenge olobaki enveloppe eza awa neftali aza na enveloppe na ye ser colombe aza na enveloppe na ye mama Jussie aza te oyo akufelaki aza na makanga neftali aza na enveloppe na ye kozala basere na biso mibale batravaillaki na biso baremplacaki baoyo bazalaki te bango baenveloppe na bango yango oyo tozosilana na bango donc baenveloppe na bango mpe yango oyo bazwi ozana ser Grace, ser Lauriane, mama Brigitte, mama Grace,
enveloppe na bango yango wana nzambe apambola bino kotambola bango ezalaki nzambe apambola bino baproche na bino ezali ekombala nsima bana obalia basepela bango biso mpe makolo totambola mpona kosala nzambe. Merci beaucoup, joyeux Noël. Voilà de retour na kati ya chaîne na biso toujours toyelaka bino masolo ya kitoko na kati ya émission na bino toyebaka chaque fois tosolola yango tokosolola nalobaka na bino mingi allez aimer c'est-à-dire donc aimer tcha très bien et puis partager et puis s'abonner et oza kopesa moninga na yo lien oyo ya chaîne oyo yebisa ye à s'abonner. Omoni pa nzambe nyonso ezalaka mibale soki oyebisi ndeko s'abonner okomi mibale okomi mibale kuna mpe ye mpa koyebisa ndeko s'abonner nzambe akopambola yo eza lokola bomoni message mo batindi na kati ya lien mobile na Facebook quelque part balobi nini oyo nyonso akopartage akotala image oyo aloba amen. C'est la même chose na kati ya Ediba TV mwana Congo. Bandeko balandi bo s'abonner eloko oyo ekende liboso ekende pe musika papa edi akokontinue koyela bino biloko ya kitoko biloko oyo kozala toujours édifiant pe semaine prochaine basali ya nzambe oyo tobimisaki énergie oyo tokendaki koluka bango oyo totiaki bwanya na plateau na biso tozwaki ya sika mpona koyamba bango bokomona biso na bango à partir ya lundi na programme ya Ediba TV mwana Congo na programme ya Ediba TV mwana mboka bokozwa biso mpe kaka mardi prochain nde pai tokoyela bino ba émission politique ya kitoko oyo kopesa bino ba plan itinéraire vrai sur vrai boyebi nde tolobaka mpona makambo ekoleka mpa na biso na mboka na biso na este mpe koyeba vérité ya solo nani azali vrai M23 awa toali na spiritualité ya bonzambe ndenge tolobaka tokoki kosangisa mfumbwana bitoto te ekosala canon ndeko oyo tokolanda ngai benda kiti posala pembeni nakomi kokota na stage oyo nafungolaka bino matoi boyoka oyo epai papa edi abetaka sete oyo alobaka makambo yo moto osambelaka yo moto olobaka ya nkolo ngai nakotika yo te ntina deno de demer na nga kota yokaleka papa edi alinga yebisa yo na minute je m'excuse bandeko balandi mboka oyo tovandi ezali mboka tobengaka totambolaka na riske na biso na zolo totambolaka na riske na biso honneur. Pourquoi nalobi bongo bomoni émission oyo na ye nango ezali likambo ekomeli ngai moko papa edi de vrai na moto oyo natravayaka na ye nasimbamaki na pasi makasi na motema nalelaki émission oyo tikobotama bamamina 2 mois émission eza kokende mpo elamusa yo peuple de Dieu biso toali bato tosambelaka pourkui tozala na bataki ya lolenge boye mboka oyo nde tobimaka chaque jour tosengaka mpa nkolo ndenge toza na bana awa tobelelaka mpa nkolo butu moi boskizenga abatela bana na biso abomba bango azala na bango na bakelasi partout parce que kindoki la sorcellerie maçonnerie motema mabe eza na bana ya mboka oyo je m'excuse plus bayebi korespecte droit ya bato te biso bato tofandi na mboko tokomi kovanda na mawa ya nzambe tokomi kotala libuso tolobakaki mai mosusu omela oyo tobwaka me moye mpo bwaka eza te foza nango na monoko oloba ndenge okitela ngo na kingo ekitela kote nini ekitela wapi napesaka toujours masese nanga nalobaka boye mutu oyo azali na libanda ya mboka oyo en Europe Amérique wapi oyo aza na bandeko nde na mboka oyo s'il y a moyen même na Congo s'il y a moyen ya koyede famille na yo bazonga au pays sala bato na bato bala na plan na bango papa il dit a son plan aussi avec sa famille mais je vous dis que
Tout ça, comme bolo mona c'est, il y a des histoires, tout coûte à la moko sur la bande qu'on relancer bino mawa. Même et pas y tourner dans cause mikanda, auto pays awa ou ma fez, ou na Europe avec préfecture. Mais c'est grave. Nous ne sommes pas considérés. Nous ne sommes pas considérés. On nous cochonne. Bamona rabisoté, bande ko balandi. Tous les attaques partout, même dans le niveau de ça. Au moment où on a Minduki, on a des amis, on a des frères, on va perdre la vie dans le Mboka. Mais, choisissez. Tu commis awa pona bakonzi ya mboka na biso, badirija ya mboka na biso. Les place à politique, mais les citoyens oyo et qui est nzela oyo il faut élever la wana. Ya on a le barano et débat TV ezali chaîne oyo papa dit Alain Disaka partout pour te batu ba comprendre nini ce qui na kati tonga aussi c'est qui koyo kamate ya pasteur bienté na kati débat TV au côté yama. Peu on comprendre. Ya on a benga ngo mo pepe sika. Et na ndenge nango et na makambo nango na ndenge lolenge ezaleli yo tia mayele na yo soutenir papa edi okozalaka de cité bakonzi ya mboka na biso nde balingi poche na bango ezala ya kovimba biso petit peuple oyo to se retrouver lelo libanda awa toza kotelengana to kotepatepa epai ya kotia lokolo toyebi te epai ya kokitisa toyebi te yango tolobaka toujours na ndenge tovandi mpe ekote yango nzambe azala toujours na biso toyekola. Moi j'ai étudié na yekola siko koyeba ndenge nini ya kozala na botosi na mokili ya tata nzambe à partir de l'Afrique du Sud. Afrique du Sud elakisi ngai respect ya koyeba kokanga monoko na ngai koyeba na nani na koloba na ye nani na koloba na ye te. Afrique du Sud elakisa ngai moninga soko ozali na mwasi na yo nde moninga na yo soko ozali na bana na yo nde famille na yo. Afrique du Sud eteyanga bongo nde kokolanda kovanda na Afrique du Sud soki na kosi benga na numéro na ngai wana ou bien benga na bachaîne mosusu loba na kosi. Afrique du Sud eteya biso lolenge ya koyeba kovanda. Afrique du Sud elakisa biso ndenge nini ya koyeba komibomba bato bayeba teke eza yo meza yo nasi oza kolanda ngo oza kocomprendre moke ezali l'histoire na kopeta vrai mpe esalami na miso ya ngai moko na moto oyo nga navandaka na ye oyo nabenganaka ne ntango iso oyo naso sikoyo vous imaginez batake mwana wana de 19h47 batraumatize mbala moko babungi na kati ya bolt na nga na telefone bato na koloba batizaka biloko wana bayebi babungi na bolt na nga na chauffeur babungi basuwango batelefone ese de course esili pa na kati mwana wana aye kokontakte ngai wuta tokabwana jeudi aye kokontakte ngai samedi ngai moko bato bayebi te tofifaka soki oza na pôle nord soki oza na pôle sud kuna na accident ntongo ekotelemi okenda mbokila koto oyo mpe mpona akebo nakobenga nimero ya ndeki ekoleka te nakobenga nimero na ye ekoleka te me likambo yango boni ndeko yo moto okolanda ngai evre ya papa edi akolela butu moi lisungi tala niveau tokokóma nango na kati ya chaîne na biso Ediba TV bolonga boyoka likambo monene me nzambe ya boye ezala ekoma ndeko. Samedi je me suis décidé après mosala na kokita nakende koluka ndeko mobali oyo na travaka na kombo ya Jino na bengi frère mosusu wana bime bango bakitsenga kuna nzela baleki me tisiko mpe nimero na ye koleka te na office na ye mpe akokoma te nde samedi aye kobenga nga na ba 13h 14h pour me dire que non
j'ai été attaqué, ceci sera parce que le numéro, on a un numéro, il y a une émission, tout ça là, on a contacté, on a téléphone, on a bengi, on a bimisi numéro na yo. Parce que c'est sous émotion. Ndeko, sunga evre oyo, pote, lobby, zamba pambola yo. Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Bon, maman, kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moins, tant maman a été écrit. Alors, là, qui vient te? Tant bazo sengo bongo, yo tindi bongo, bango balie basonge bakati basonge ba memel ba dispensaire mike. Et là sunde wana te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Kotani mama. Oh mama zongo lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama, mama zongi cheni. Maman zo dia 3 fois tongo midi poko. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Ko ebi ba, ke bana courant so kata. Soka sarika manœuvre, pano ya dit Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis, connexion internet et vanda. Et puis, soki mama ayoki mal à l'aise. Ou bien mutu pasi, nzoto dérangé. Kaka na mutu na place à la luana, a fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka, tu sais pourquoi? Homme de veillard Misunga et dans la carte clinique Misunga. Dans son foutu mort, on a regretté. Ah, vous tu bien à vous ali? Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna? Abela te bazosala ezala. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard Misunga. Emoneli na misu te. Emonani bamboko na kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bako rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya panda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana do pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comment na komili bati Misunga. Babe. Voilà bandeko de retour na kati ya chaîne na biso oyo tobepelaka bino makambo kitoko, makambo oyo edifiaka yo na ngai biko okolanda ngai na bokebi nyonso. Ndeko mboka oyo tovanda eza na makambo ebele sona bina bana korakonta wawa ekozwa biso ta mosu bane na bane mais moto agéraka biso ezali kaka ye moko kolo ye moko mozalisi ya likolo mpe na se awa na mboka oyo tobengi motema mabe na anglais jealous, jalousie na français na anglais jealous eza ebele bandeko na biso mingi ya badokotolo na mboko bakoboma bango lokola banyama ebele bakokufa ebele congolais moto akoboma mpe susu mingi ezaka ndeko no congolais trahison asala eloko boye ekoma kokende boye motema mabe congolais toujours asala salon na ye ekoma kofuta lokola salon ya mamu national oyo toye kobenga sable na mbwa ya mashi ya meno mosusu na komela mosusu na kobwaka petite sœur propre que je salue en passant motema mabe moto akoboma yo kaka mpo oza na salon na yo moto akoboma yo mpo osomi motuka ayoki kaka likutu abomi yo moto akoboma yo kaka mpo ayebi ke ovoyageaka okendaka Congo oyaka akoteloka mfulu ntsoki abomi yo yango ebele na mboka oyo tose mefia toboya balisanga bagroupement moko boye inutile non ye tokutane commune moko toza bafamille bakama non peut-être c'est lui le mauvais yango moni mingi na Afrique du Sud mpo na ngai nalobi ngai papa edi mpo na yo te me mpo na ngai papa edi namonango ke on dirait toya bamboka moko boye par erreur mais hélas on a des familles les enfants grandissent déjà tozaka toujours koyika mpiko na losambo mpo
nzamba le biso ba directive mosusu to kobiba makambo nyonso ebetami mpona baévénement oyo elekeli ngai eza te elekeli moto mosusu ngai ekutani na porte ya ndako na nga mwana oyo natravayaka na ye ndeko nasalaka na ye oyo nagangaka nazalaka lisengo ye naza na kamera na ngai nayokaka plaisir nayokaka elengi nakosakola nakoloba jino media ya jino oyo ayebi kamera makasi azwaki likamba oyo ezalaki na mokolo ya mine jeudi passé nde esalenga mpasi nazongi mpa na bino bachronique bandeko oyo bokolanda biso oyo bolandaka mpe Ediba TV na motema na bino mobimba botika evre oyo te bosoutenir biso tokende liboso chaîne oyo okolongano oke Kisasa tu peux aller en Europe tu peux aller partout okosala toujours mosala oyo ya kosepelisa peuple de Dieu ba esprit mabe ba diangundu esprit ya bandoki oyo ba de Robert nde nalobaka na bino chaque fois bazalaka toujours na biso awa na so toyebaka ndenge nini ya komibomba komibatela yo moto olandi émission oyo lelo yo moto kolanda émission oyo soki olandi yango nzambe alolaka komona likolo nga papa edima onalobela ataka te nzambe akopambola ndenge nzambe akopambolela yo zwa yango kabula ngo na moto moko nabi bato mibale te moko kaka soki ozwika émission no kabula na moto moko lobi mpe nzambe mpe apamboli papa edi alors mpona mokolo lelo tosuki awa eza vraie histoire mpe na yedi bino nde na bino toujours ba vraie histoire nabokokende molai mingi mpo naza na baémotion comme Kisasa zongi toza kosala toujours mpona kolendisa peuple de Dieu mpona mokolo lelo tosuki awa me nakopesa bambote na baye oyo bandima kopartage Ediba TV na balien mpe kopartage na bato mosusu bambote ebele na mama Coco Chanel moninga ya Onelika Pape moninga ya mama Patricia Lucivika Diba molongani ya papa Edi na kopesa mbote na trio wana bayebi epai baali ndenge bapesaka toujours papa Edi baconseil ndenge bazalaka toujours na molimo ya kolendisa frère na bango l'homme de Dieu papa Edi akende liboso na evre oyo nzambe asali na kati na ye na ye kopesa mbote na mama Ornella Shungu ye azali moko oyo mpe bandimi kozala na kati ya Ediba TV na pese bambote epai azali na ye kopesa bandeko baza ebele moya totanga bango eza te na mokolo lelo na ye kopesa papi botuli bambote ebele epai ozali na libota na yo Ediba TV etiki bino te eza na bino ensemble bino mpe bozala ensemble na Ediba TV na pesi héros bamembre à l'ombre nyonso na pesi bango bambote bao bazalaka de partout na mokili bamiyebi bango moko bamiyebi ele tosololaka bayebi do nazongiseli bango kaka bambote na bino ebele tokokisa bilaka tokokisa baprogramme tokokisa bilaka ya nzambe na maye oyo etangami mpo lobi chaîne oyo ekoya na masolo ebele bokomona bapasteur bokomona baprophète d'ici là mpona lelo tosoki awa tomonani mokolo lobi soki Yesu azongi te. Au nom de Jésus, matoye fungama munokolo ba matoye fungama munokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te ti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai.
Shalom bana nzambe kananga ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te. Or fallait na sala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe. Prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te. Or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli nzambe ya Osana eyokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele lisusu basinga biso bambongo. Alors lelo tokutana na pasteur Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso amoni ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na Osana aza malamu. Mais au kumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passés dans un problème sérieux à misu surtout ce mois eza makasi flou na komona distance te mais ndenge na koleka délivrance na remarqué un changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc na kumisi vraiment nzambe Osana zo sala donc na moni ke na olata lisu lunettes te ya on est au kumisa nzambe Osana na lobaki déjà ba maladie oyo wumela katango molai oyo esila kate ezalinde démoniaque ba divorce belé tozo komona tango nyonso awa ezali pe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto.